tokomisa tosanzola nzambe na biso mpona ngolu na ye à nouveau chaque jour. oyo azopesa biso mikolo na mokolo. Nous réunissons pas ici par habitude. Tosangana kaka po na momesano te. Sans cesse, mais il y a quelque chose en nous kasi qui nous pousse. eloko moko kati na biso ezosukuma biso tozala liboso na ye. Et même à être béni par lui. Ata kutu topambola mape elongo na ye. Nde bongo nkolo na biso Yesu Kristo. Na zonsaka matonde pa na ye ndenge apesaka nzelete na yaka. De pouvoir et de savoir m'approcher de lui. Tosengeli koyeba kopusana pembeni na ye. Il me le permet, mais il me donne l'occasion de ezali pete apesa biso nzela kasi azopesa occasion ete tozala pembeni na ye. Et nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est compatissant. azali ya mawa pe ayokala biso mawa. Nous conduit et nous guide dans toute la vérité. Azokamba biso na bosolo nyonso. Être le cas pour l'un ou l'autre, mais nous savons que le Seigneur est un Dieu fidèle et qui s'en tient à ce qu'il a dit. Toyebite nzambe na biso ezali nzambo ya sembo. Ceux qui s'attachent à lui et le suivent. Azali nsima na liloba na ye. Donc la grâce de nous alingi ete tolanda ye. Asala biso azosala biso ngolo ete toka kolanda ye. De le suivre. Grâce à sa puissance et à la résurrection. Kolandisa na nguya na ye. Pe na lisekwa na ye. Peut-être lire le chapitre 23. Azokamba biso totanga de Josué. Chapitre 23. Il y a Josué. Ici Josué chapitre 23 verset 1. Alobi Josué chapitre 23 après que le Seigneur eut verset 1. les Israélites du repos. Sima contre tout nankolo que Josué kopesa bango kimia. Et avancé en âge. Josué akomaki mpaka. Josué convoqua Josué Israël. abengi Israël mobimba bampaka et les chefs du peuple na bakonzi ya batu na basambisi na batu na bango nyonso. Je suis maintenant vieux. Nakomi mpaka avancé en âge. na pusani peza na bambula bino so bomoni. Votre Dieu a fait à toutes ces nations. Oyo nkolo nzambe na bino asali na mabota manso liboso na bino pote ezali nzambe na bino muto abundeli bino pona bino. Boyeba j'ai donné en héritage na pesi na libula ba tribu ebele par le sort ces nations qui sont restées exactement comme toutes les nations. Na pesi bino yango maboto etikali lokola ba mabota nyonso le Jourdain jusqu'à la grande ndenge tokati Jourdain tikino na mai ya munene. Verset 5. Et le Seigneur votre Dieu les chassera devant vous. Kolo nzambe na bino et les chassera devant vous. Benga na bato na maboto nyonso tu liboso na bino. Comme le Seigneur votre Dieu. Lokola nkolo nzambe na bino alaki biso. Tenez donc fermement. Bo simba na siki ya kotalela. Et à suivre tout. Pe kolanda manso oyo komami na buku ya mibeko ya Moshe. Sans vous en écarter ni à droite. Kolonga mosika te ata kokende gauche ata droite te mais kotelema pingui. À ces nations qui subsistent parmi vous. Mabota oyo. De ne pas invoquer le nom de Dieu. Ezali katikati na bino. Bobelela nzambe na bango te. Bokota ndai te liboso ya banzambe na bango. Bofukama ata liboso ya banzambe na bango te. Bokobatela nkolo nzambe na bino maloba na ye. Bokangama na nkolo nzambe na bino ndenge bosali tikino na moi na lelo. Nkolo abengeli bango liboso na bino maboto ya nguya moko te atelema liboso na bino tikino na ngonga oyo. Mingi bakendeki mbangu pote nkolo alaki bino. Ayez donc soin
au nom de votre vie, d'aimer le Seigneur, votre Dieu. Bosala keba. Verset 12. Na bomo na bino Vous pote détournez bolinga nkolo d'une manière ou d'une autre. po soki botangwe musika na ye Au reste de ces pote nations, bokende kotambola lokola bamabota mosusu oyo eza liboso na bino contracter des mariages, bosala mpe mabala na bango bokutana mpe bosala mabala na bango mêlerez à elles et elles se mêleront à vous. kasi Sachez qu'alors sangana na bino ne chassera plus boyeba malamu devant vous. nzambe akobea lisusu mabota liboso na bino te Mettront pour vous un piège, kasi bakokomela mpo na bino libaku un piège, un fouet dans vos bakokoma lokola libaku lokola fimbo na katikati na bino dans vos yeux. mpe lokola banzube kati na miso na bino Ce beau pays tikino bokolongola bango banso na sikelo bakosila bino banso na mboka oyo nkolo na bino apesi bino toutes les choses terrestres. Considérez donc de tout votre cœur, botala de votre âme, na mitema na bino toutes les promesses bilaka nyonso que tu le Seigneur votre Dieu a faites. nkolo nzambe na biso apesi Pas une seule n'est restée. moko te na bilaka etikali kozanga kokokisama te Sont arrivées chez vous. Pas une seule n'est restée sans. eye pa na bino Verset 15. liloba ta moko te etikala kozanga kokokisama te Votre Dieu vous a donné, se sont réalisées. bilaka nyonso to De même, le Seigneur, nzambe na bino apesi bino toutes les ekokisami contre vous s'accomplissent jusqu'à ce qu'il vous ait exterminé de ce beau pays que vous avez reçu. kasi soki botosi te bokolonga na mboka kitoko oyo nkolo ye moko apesi bino C'est l'alliance à laquelle le Seigneur votre Dieu soki bobuki boyokani et si vous o nzambe na bino apesi bino ke boke kosalela banzambe mosusu Seigneur s'enflamme, kanda na nzambe ekopela s'arrêterait rapidement de ce beau pays qu'il vous a donné. ekopela mpo na bino bokolonga mpe na mboka kitoko oyo apesi bino Parole précieuse, tikino ngongo oyo malobo ya motuya chère. Nous savons toyebi bandeko et connaissons en effet la parole de Dieu qui nous a été transmise. toyebi liloba na nzambe oyo epesemela biso d'Israël, mpe na bilaka oyo epesa biso libota na israele choisi libota oyo nkolo moko aponaki propriété mpo comme te ezala bobele oyo ya ye eyeba koyoka ye comme condition de le servir, de le suivre. lokola condition mpo te balanda ye Et lui seul, bobele ye moko et de lui apporter tout bomemela ye nyonso était en eux. Nicht nur ihnen, sondern auch uns, wie wir ja gestern Il a fait pour eux une nécessité de le faire. Paulus oder vielmehr Et asa ce n'est pas seulement pour eux, mais aussi pour nous, comme nous l'avons asalaki entendu hier. manso mpo na bango L'apôtre Paul, kasi mpo na bango kaka te Dieu a écrit toyokaki yango lisusu ndenge ntoma mpolo akomaki polele par l'apôtre Paul que nous devrions Verfügung gestellt hat, möge Gott uns helfen. nous en tenir à cela, au sein, In welch einer Weise der Geist Gottes aux saintes écritures, sein Volk aux saines doctrines, à ce que Dieu nous a donné et que Dieu a mis à notre disposition. esengeli tomipesa na makomi na bule oyo nzambe apesi biso ete oyo esengeli tosalela De quelle manière il devait le servir pour observer et Kasi, accomplir la loi de Moïse. ndenge esengeli bango batambola mpo te bakokisa mobeko na moshi À faire preuve de miséricorde. nzambe asala mpe mawa mpo na La bango grâce, nzambe atalisi bango les ngulu promesses. na bilaka oyo apesaki bango Et si nous voulons en tirer des leçons, soki biso mpe nous devrions tolingi kozwa leson chacun de nous yo na ngai forcer biso na biso de regarder esengeli totalela bilaka na nzambe fermement les promesses qui nous kosimba mpenza solo bilaka oyo apesi biso ont kolo prononcées il y a longtemps. alobi yango kala Ses serviteurs, na monoko ya basali na ye ici qu'ils ne devaient pas se mélanger. alobi ke esengeli kosangana te na biloko bikolo mosusu Tout cela
nyonso wana rien faire de tel im Namen qui Verdruss puisse treiben konnte, causer le déplaisir ist es auch in unserer Zeit de son nom. und besonders Et il en va de même à notre époque et en eke boko kosala biloko wana te kopesa plaisir mpo na nkombo na eza nde moko mpe mpo na biso mpe lelo lisusu particulière dont notre salut, ndenge lobiko na biso ezali Heil für die si je puis m'exprimer ainsi, soki nakoki koloba bongo été accordé par Jésus-Christ notre Seigneur, lobiko epesela biso na nkolo na biso yesu kristo foulé aux pieds. enyatami na matambe Salut dass unsere que Väter nos pères batata na biso ont dû payer de leur sang, bafuta makila na bango conquérir et témoigner qu'il Pote- n'y a qu'un seul mpo bazwa sango oyo na kotatoli ete tozali bobele na lobiko moko lobiko yango ezali bobele na kati na yesu kristo kati na ye lisikoli nde ezali ja, wie verwerflich wird es mit Füßen getreten. comme ces choses sont piétinées de Le manière col. niaiseuse. makambo wana enyatami na matambe Ce précieux évangile dans le seul sango malamu oyo enyatami Dieu des hommes. ekomi na makanisi na bato Ici avec Dieu, nous avons entendu ici comment il les a avertis, kasi toyoki awa ndenge nini akebisaki bana israele détournés de lui d'une manière ou d'une autre, ntango bopesi mokongo na ye et au reste de ces nations Ah. qui subsistent chez vous. maboto etikali ekotikala nzube mpo na bino yoki ndenge akebisaki bango Actez des mariages avec elles, alobi lisusu que vous, bosalaka mabala na bango te elles à vous. Verset 13. bosala yango te Qu'alors, Da stand der Herr le Seigneur votre Dieu ne chassera plus ces nations nkolo nzambe na bino devant vous. akobenga lisusu maboto liboso na bino te kasi ekozala mpo na bino Un piège, motambo Fallstrick werde, un piège, motambo dans ekozala vos côtés fimbo et des épines dans vos yeux, ekozala na banzube ce que vous soyez katikati na bino tikino bino bokosila na mboko ya kitoko a donné. oyo apesa bino Et si cette parole, soki cet avertissement et cette mise en garde a été adressée, kebisi oyo ceux epesemele nous ont précédés, na baoyo bayaki liboso na biso et si cette parole a été écrite, soki lobomi ekomami par lequel nous apprenons à ne pas nous mélanger, na nzela na yango à ne pas faire tozoyeba avec ceux qui teke sont tokoki kosangana te na bato oyo bazokotelemela liloba Regardons en arrière, so totali na nsima et il m'est peut-être permis de dire, epesemi na nzela naloba mon frère Branham l'a dit, ndenge branham alobaki que l'ange de l'église Martin Luther avait été ferme en tout, angelo et que martin luther l'avait affermi dans A- le message du salut, atelemaki ngwi la justification. na sango ya lobiko Combien plus ya kolongisama tellement plus proche du jour bongo biso baoyo où le Seigneur apparaîtra tobelemi na mokolo nkolo ye akomonisama à ce qui nous a été donné, na oyo epesemela biso na emoniseli na molimo na la ye révélation qui nous a été apportée, oyo apesaki biso la parole. liloba na ye Oui, que son nom nous a été révélé. kombo na ye efungwameli biso toyebi nani ye azali Que Dieu nous aide. nzambe asunga biso La grâce de ete nous asala biso ngolu cet homme, ete comme il le dit nde na moto oyo ndenge azoba na chapitre 24 molongo zomi na mine na yesu donc le Seigneur et servez-le avec sincérité. bobanga nkolo bosalele mosala Que vos pères ont servi na motema malamu fleuve oyo Euphrate et en Égypte. batata na bino Seigneur. Verset 15. Mais si vous ne voulez pas vous résoudre, soki servir le Seigneur, bolingi te décidez aujourd'hui kosalela nkolo servir. Si ce sont les dieux que vos pères ont servi, soki baza banzambe Euphrate, oyo batata na bino na efrate Amoriens, oyo baamorien desquels vous habitez, oyo epai bozali kofanda bosaleli bango misala et à ma maison nous kasi servirons ngai Seigneur. na libota na ngai tokosalela nkolo Ta résolution et la mienne, bokano na yo ezali ya ngai pas oder wir aber enfermés dans nos cœurs, wollen, de nous détacher de tout ce qui haben wir veut nous éloigner et nous
tokoki kokanga na mitema na biso te oyo nyonso tu eza kolongola biso pembeni na Nzambe po te toka kosalele musala. Avec tout ihm alleine dienen, ce qui dann auch mit all dem est en nous, und in uns ist. puisse le Seigneur nous aider à exalter son nom. Tika te nkolo asonga biso to kumisa kombo na ye iyo. Louange et merci au Seigneur. Masanzoli ezala na nkolo na biso Yesu. Alors que frère Schmitt parlait encore, Tango ndeko Smith aza oloba c'est très particulière, m'a frappé. tutinga na motema. Und ich musste Et j'ai dû Nalobi faire une comparaison nasali kukukana et je voudrais vous la donner. nalingaki ici. pe kupesa bino yango awa lelo. Ich glaube, Je crois dass kein Billy qu'aucun Billy Graham, aucun Oral Robert, und kein aucun der Welt homme de renommée mondiale eine so ne pourrait donner un sermon aussi profond, Nandimite Billy un Graham sermon Oral Roberts aussi éloquent moto nyonso tu oyo ayebani que celui akoki qui kopesa mateyu oyo te oyo ndeko na biso apesi biso azopesa biso awa toute simplicité. na bosokemi nyonso. begreift. Comprenez-vous ce que je dis? Bososeli nga nazoloba Was nützt À quoi servent große Namen? les grands noms? litoma nini ya kombo minene Wer kann uns helfen? Qui peut nous aider oyo nini nous apporter quelque chose? oyo ekoki komema biso eloko À moins Der hat sich qu'il ne l'ait reçu de Dieu. bobele soki ozwi yango na Nzambe Qui en toute simplicité, ob ein Bruder que ce soit Bruder Schmidt, un frère Franck, un frère Schmitt, un frère Roux, ezala frère Frank frère Smith simplicité, atako nani na bosokemi nyonso donc des paroles de Dieu. tozomema maloba na Nzambe von all den De tous ces hommes célèbres moko et te respectés na bato bayebana peut apporter. bakoki komema Et nous devrions apprendre à apprécier cela, à esengeli estimer cela. toyekola Qui est donc na respecté par Dieu. kokumisa maloba ya motindo boye. der das Lui qui l'a destiné à contempler sa gloire. Celui Yé. qui est destiné à contempler sa gloire. akana ye Si nous faisons les comparaisons Amona qui viennent kembo na ye. de nous être présentées, soki tosali comparaison qui ne fait pas la cour aujourd'hui, ob mit dem Geld que ce soit au Conseil mondial des églises, ezala baconseil mondial ya baeklesia avec le Conseil mondial des églises, Ah. qui ne boit pas à la coupe von dem dont le monde entier a bu. nani yango Et comme le dit le amelaka te na kenya oyo mokili mobimba emeli sie hatten ils ont perdu la raison. babungisi raison na C'est bango qu'ils ont bu pamba te coupe bameli na kenya oyo ya Babylone. 21:7. welch eine Gnade Quelle grâce ngolu nini oyo d'entendre ya koyoka na bokeseni nyonso mpe bosokisami puissante de Dieu. liloba na nguya ya Nzambe Cette parole liloba oyo nous a ouvert les yeux. oyo efungoli biso misu La clarté. epesi biso pole. Nous ne nous plaçons certainement pas au-dessus des autres. tozali likolo ya bato Mais te cela m'humilie kasi dans la poussière toza na kati ya putulu lorsque je réfléchis à la grâce que Dieu. ntango nazobanza na ngolu oyo Nzambe apesi biso. möchte euch Je voudrais vous demander à tous, nalingi nasenga bino banso du fond du cœur, na motema na nga mobimba d'estimer et de respecter kolinga nos frères. mpe kozala na limemia na bandeko oyo bazomema liloba na Nzambe na bosokemi nyonso. Car c'est par elles werden que nous nous édifions, que nous sommes fortifiés. pamba te nde na liloba yango tozolendisama Chaque parole tozokoma na bokasi nous l'ouvrions. liloba nyonso tu ya Nzambe. Des choses à dire toza na makambo ya koloba a été lu dans Josué. der Herr Le Seigneur a fixé des limites. kolo akataki bandelu. Si nous ne voulons pas tomber en disgrâce soki tolingi près de lui, tolongwa na ngolu na Nzambe te. ici dans le chapitre 23, Na chapitre 23 Genèse 6, na Genèse 6 Gott hat Dieu die Sündflut, a fait venir le déluge ich sage mit Absicht Sünd, de péché. J'ai fait exprès de ne pas dire le déluge d'eau, mais le déluge de péché. Nzambe C'est un dessein. ayesaki mpele ya masumu
nalobi te mpele ya mbula me ya masumu déluge de péché. mpele ya masumu Dieu a fait venir ce déluge. Nzambe ayesiaki Parce que mpele wana les lignées se sont mélangées. pamba te La descendance, bato basangani les fils de Dieu, bana na Nzambe bamemi ya lobiko d'où devait sortir le Messie selon la chair. na molongo oyo Ce mélange Mesia esengeli abima na nzoto de Caïn. bango base mélange La fin de na choses oyo ya munguna devant moi suka na makambo eza liboso d'avoir na créé ngai l'homme. mpo te akela mutu mpo na makambo ya bongo mbebe ekotaki Un deuxième avertissement, Dieu dit à son peuple likebisa mibale qu'il a appelé à sortir. Nzambe abengi na libota na ye oyo abengi mpo te babima Pas les gens de ce pays, bosangana te na bato ya mboka oyo mais restez ce que vous êtes. kasi botikala oyo boza Je vous ai destiné à faire avec vous l'histoire pamba du te salut. nakana nasala na bino Le même Dieu makambo ya lobiko qui a fait dire par Moïse ce qui Nzambe moko oyo alobaka na nzela moshi qu'il nous a transmis. oyo mpe ayepesi biso yango Le même Dieu a dit Nzambe moko wana alobi faites-les tous mourir. banso Et bakokufa comme nous l'avons lu avec eux depuis le Jourdain jusqu'à la mer bato bakokufa oyo basangisi qui est la Méditerranée, tout a été rasé. Qui peut le comprendre? nani ndenge totangaki Lis la Bible. kobanda wana ntina méditerranée botanga biblie bokomona banso balongwa Il est déjà, qu'il ne l'est déjà, pardon. Mais un croyant, lui, comprend. kasi mondimi ye azososola Dieu a des hommes Nzambe aza na bato qui sont sa semence. oyo baza mumboto na Et ye il y en a d'autres qui ne sont pas sa semence. bamosusu baza mimboto na ye momboto na ye te Lit très clairement dans les Saintes Écritures ekomemi polele na makomi deux semences. mimboto eza mibale Et c'est ainsi que lorsque nous lisons les Saintes Écritures, et ce vraiment n'importe où, partout, nde bongo les liens avec d'autres passages bibliques, soki tozotanga makomi les rapports, kotalelaka makomi l'ensemble du conseil, les contextes tozomona ete kolandisa batoli nyonso to ya liloba na Nzambe apparaissent et nous deviennent de plus en plus précieux ezomonela biso polele et l'heure dans lesquelles nous vivons. ezotalisa biso mpe na ngongo oyo tozobika Que j'ai brièvement effleuré hier soir, mais celui qui est un peu versé dans l'histoire de l'Église kasi voit que moto oyo l'eau se referme lentement. amipesi na makambo na eklesia Arrive à leur fin. azomona ete manso ezokóma na suka na yango Les conciles du passé, en particulier sotali de Nicée, bilembo ya kala les politiques et les autres na Nicée se sont retrouvés sur la même plateforme. bato banso bamimoni na esika moko moko wana na mateyi ya mabe Les ministres ont la priorité, les politiciens balancent leur discours. Tout est uni, l'État et la communauté religieuse partout. Ils font de la politique, mais pour nous, qui connaissons la parole de Dieu, bapolitiki savons de quoi il s'agit, bazosala makambo na bango qui avons compris. kasi mpo na biso baoyo tososoli Nzambe C'est un appel. ke Nzambe abwaki mbela na ye ete tobima Préparez-vous, tokabwana ne touchez tosimba te rien. na eloko moko te ya mbindo. Juste en passant, Als 1948 quand le Conseil mondial der Kirchenrat ins Leben gerufen wurde, des communautés religieuses a Tant été créé conseil mondial ya bacommunauté religieuse esalamaki d'assemblées de communautés religieuses. Et aujourd'hui, il y en a bien 300. masanga esangani lelo eza à peu près 300 Tout a été englouti. nyonso ezindamaki Il y a une foule kasi qui etuluku ne fléchira pas le genou kasi mal. etuluku ezali Sur le nom du Seigneur. ekofukamela te Nous nous inclinons na bale bakofukamela bebele Nzambe que perdre la vie, ata tobongisi bomoi na biso non pas. tobenga eloko te eloko ekokoyela biso Mais nous craignons celui die nicht auf ihn gehört haben, kasi qui tozobanga sauvera les âmes de ceux qui ne l'ont Oui. pas écouté. oyo aza ya solo Pour chaque homme, moto nyonso en ces jours,
na tango oyo entend la véritable parole de Dieu akoyoka liloba solo ya Nzambe au sérieux. akozwango na bonkonde nyonso Grande et profonde signification du dernier appel akososola penza qui ne se contente pas d'en parler. akosepela kaka te mpo na koyoka koloba yango me akokotela yango akondima mbele oyo ya suka Avec ces choses, mais qui est lui-même imprégné de la parole de Dieu. kasi ye moko akoti na liloba ngo akomi moko na liloba yango kasi azobeteka masolo pamba te ye moko akomi na kati na liloba yango Ces hommes bato oyo que Dieu a fait sortir oyo abimisaki étaient destinés à rester un peuple bakanaki ete batikala liboto oyo ekabwana. Ce qui s'est passé plus tard, boyebi eloko nini eleki nsima plus tôt et même plus tard, ata koleka dans Genèse 6, na Genèse 6 mais aussi lorsque Biliam, mpe ntango Biliam on ne peut guère le qualifier autrement, tokoki koloba ndenge mosusu te il a simplement dit nous servons tous le même Dieu. Biliam alobi tozoselela biso banso William te toselela biso banso Nzambe moko Car avons-nous entendu, Dieu n'a pas pardonné ce péché au Nzambe alimbisaki lisumu wana te na bana Israel banso bakufa dans le désert. bakufa banso na sobe Parce qu'ils avaient transgressé le commandement et la parole. po babukaki liloba na Nzambe oyo apesa bango ke bosangana te na bikolo oyo Sans souci très peu. bamosusu susi ezalaka te Mais son peuple kasi libote na ye obéit à ses instructions, esengeli etosa à ses ordres. mitindo mpe maloba na Et ye les choses commencent à devenir très sérieuses. wana nde makambo ebandi kokoma na bonkonde nyonso Mariage. Mais il avait quelque chose contre l'union entre les croyants et les non-croyants. Nzambe atelemelaki bosangani na bandimi na baoyo baza bandimi te atelemelaki libala te me atelemelaki kosangana na oyo baza bandimi na oyo baza bandimi te Ou ailleurs, ne vous posez pas de telles questions, mais croyez à Dieu. Il pense ce qu'il dit et il dit. bomituna moboloba maloba ebele te Nzambe azoloba oyo ye azoloba c'est tout Ce qui m'a encore beaucoup ému, oyo esimbi nga lisusu c'est cette profonde liaison ezali de ces hommes de Dieu bato na Nzambe destinés en leur temps oyo ekanamaki na ntango na bango diriger son peuple, ekamba libota na ye et cela de la part de Dieu et à kokamba bango na bango moko te me kuuta epa na Nzambe Nantes. Que ce soit Moïse ou Josué ezala Moshe qui parle et il dit ezala verset 14, Josué Josué 23, na 23:14 dans la voie des choses terrestres. bazokobipesa na nzela ya mokili te Votre cœur et de toute votre âme. na motema na bino te bomipesa makambo ya mokili te Liaison se dégage de ces paroles. bokabwana na maloba oyo Et de tout votre cœur. boyelinga Nzambe na motema na bino mobimba Arrivez chez vous. Aucune d'entre elles n'est restée sans être accomplie. bilaka to Nzambe apesaki Sont-elles arrivées? moko te etikali kozanga kokisama te C'est sur ce point que l'accent est mis. ezali na mokonzi oyo Nous accomplissons sete ebetami Elles s'accomplissent chez ceux et parmi ceux que Dieu a destinés liloba na Nzambe ekokokisama na baoyo bakanamaki et à croire bayoka liloba na ye mpe bandimela yango dans ce contexte-là. na elobeli wana Elles se sont accomplies ekokisami na bango chez vous, epa na bino chez vous, epa na bino chez les Égyptiens, eza pa baegyptien te Luciens, epa bagibésien te chez vous, kasi epa na bino parmi son peuple, kati parmi les hommes kati na libota na ye qu'il a na bato na ye oyo aponaki du salut par eux. oyo akanaki te lobiko ye ya na nzela na bango Ensuite, nsima vient bien sûr l'avertissement likebisi auparavant, déjà par Moïse sans doute, elobami na Moshe mais ici au verset 15, awa na molongo 15 pardon, Josué 23 verset 15, Josué 23 verset 15 bénédiction que
le Seigneur votre Dieu vous a fait se sont réalisés chez vous. lipamboli De même, le Seigneur fera s'accomplir oyo kolo na bino alaki bino ndenge moko mpe kolo mpe akokokisa mapamboli yango mpe akolongola mabe nyonso tu me soki botosi yango te akolongola bino na mboka na ya kitoko. de cette histoire. Tant que le peuple de Dieu marchait dans les chemins de Dieu, ntango libota na nzambe de la parole, eza kotambola kati na mindelo ya liloba na nzambe maso ezalaki la malamu. promesse de bénédiction s'accomplissait bilaka na mapamboli où il franchissait ezalaki kokokisama. la parole. Kasi Il ntango sortait de la parole, baza kobima na kati ya liloba franchissait le périmètre. Cette ligne et déjà ils étaient abandonnés et chassés, ils étaient exterminés. ntango Exposés. baza kotambola mosika babengani bango Ce que Dieu dit oyo nzambe alobi s'accomplit. eza kokokisama. Que C'est cela vrai. ait été dit de telle ou telle manière, wana elobama ata ndenge ça boye concerne tel ou tel domaine, eta likambo songolo pakala s'accomplit. nyonso to esengeli Au ekokisama. chapitre 24, Na mulonga section du verset chapitre 24 19, Josué 24, 19. Josué dit au peuple, 19 Josué alobi vous ne pourrez pas servir le Seigneur, bino bokosalela nkolo te car c'est un Dieu saint. pamba te ezali nzambe ya bule, C'est un Dieu jaloux. ezali nzambe ya zuwa, Il ne vous pardonnera pas akolimbisa bino vos te agressions et vos péchés. na masumu na bino, akolimbisa bino te. Dieu l'a vu et Josué, en tant qu'homme de Dieu, a eu la révélation par l'Esprit que le peuple d'Israël allait choisir sa propre voie. Josué amonaki ke libota bana Israel bange bapona nzela na bango, Qu'il a exprimé et dit ces choses. nde alobi makambo yango. Vous n'êtes pas capable de servir le Seigneur, bozala makoki te ya kosalela nkolo, Dieu saint. kasi po te nzambe azali nzambe ya bule epe aza zuwa, Il ne vous pardonnera pas akolimbisa bino te et vos péchés. mpona kobukisa mpe Si vous abandonnez masumu na bino. Soki botiki nkolo des dieux étrangers, bosaleli banzambe ya bapaya, il se détournera de vous, akobalusa elongi ne na bino, vous fera du mal et vous détruira. bakosala bino babe mpe bakobebisa bino. Faites du bien. Bien-aimés, ce sont les descriptions des voies de Dieu avec son peuple. ezali kotalisa banzela na nzambe na libota na ye. Elle traverse des hauteurs et des profondeurs. Lorsque nous bazokatisa mabaku, banzela ya mabaku. au roi d'Israël, l'un faisait ce qui plaisait à Dieu, l'autre ce qui ne plaisait pas à Dieu. C'était toujours des hauts et des bas. Regardons baroi ya Israel oyo aza kosala oyo ezosepelisa nzambe, oyo kosala oyo ezosepelisa nzambe te, makambo kaka pasi na pasi. l'histoire des communautés religieuses a été mouvementée, un flux et un reflux. Aujourd'hui, c'est notre tour. Aujourd'hui, nous devons nous regarder dans le miroir. Bato na mangomba pe basalaki biziloko na bango, lelo oyo esengeli komitala na miroir Dieu, où en suis-je? po totuna nzambe, naza wapi, Dans quel état suis-je? naza lolenge nini. Peux-tu faire en sorte que tes promesses de bénédiction se réalisent dans notre vie? Okoki kosala ete bilaka na mapamboli ekokisama na bomoi na ngai. Où avons-nous dévié Wapi totamboli musika, contre nous? wapi totelemeli yo. Que fais-tu au milieu de nous? C'est la question que nous devons tous nous poser, non pas dans l'incrédulité, mais avec la sincérité. No, eza mutuna oyo esengeli tomituna ozosala nini katikati na biso. Que nous sommes ici Toza awa pour cela. mpona bongo. Et alors que le frère Schmitt disait que c'était un privilège pour lui de venir ici, non pas par habitude, mais parce que nous y sommes. Ndeko na biso Sibifa alobi ya eza na litoma ya koya awa, eza mpona momesano te me mpona koyoka oyo nzambe azoloba. Les appareils sont ici, sont fixés
encore la possibilité de le faire, mais ngolu na nzambe parce que des heures ou des jours, toza na makoki nous venons parce que nous sommes poussés ya kosala toyaka awa parce que totindami tosukumami des paroles na liloba na nzambe que nous devons y réfléchir. eza maloba oyo esengeli biso tobanza tokanisa banso tozekanisa yango toreflechir na yango na mitema na biso. Déclara à Josué, non, c'est le Seigneur que nous servirons. Bango bazongisi na nkolo Alors Josué dit au peuple, ezali nkolo nde tokosalela. dit alors au peuple, vous êtes témoins contre vous-même Boza banzeneneke komitelemela bino moko pour le servir. ke bondime te bokosalela nkolo Oui, biyo nous sommes témoins. tozali banzeneneke. Maintenant voici le marteau. Kasi tala siko marteau Disparaître les dieux étrangers. bolongola banzambe ya bapaya oyo bazali katikati na bino Tournez votre cœur vers le Seigneur. Le bobalise mitema na bino epai na nkolo. Alors à Josué, Balobi na Yoshue Seigneur, notre Dieu, bobele nkolo nzambe na biso ye nde tokosalela mosala epi ses instructions. tokotosa mitindo na ye. Nous remarquons que cette déclaration cinglante, vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Alobi Vous ya êtes allé droit. bokoki kosalela nzambe mosala te azali nzambe asembo nzambe azuwa. Ils ont pris l'avertissement au sérieux. Bazwi likebisa ngo Bonne volonté pour servir. na lukumu nyonso. Bien-aimés, Balingami nous nous considérons aujourd'hui aussi, nous l'appliquons à nous-mêmes. biso pe tozomitala lelo pe tozoloba maloba ngo pe mpo na biso moko pe. Un coup dans le ciel. Un coup du ciel. Vous ne pouvez pas servir Dieu Biso pe oui, avec la bouche. tokoki kosalela nzambe na munoko te. Dans Marc 7, verset 6, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais il s'agit ici de servir, de suivre le Seigneur avec obéissance, Awa de faire ce qu'il a dit. Et esengeli puis nous aussi, nous devons prendre à cœur et à kolanda nkolo na motema na bibebo te. nous-mêmes Esengeli kolande na motema comme il se doit. ndenge esengeli na motema na bibebo te. Il exige de nous. Oyo nde nzambe azosenga na biso. Nous être de ceux qui, ici, le peuple, comme ici, ce peuple qui ont déclaré à Josué, c'est le Seigneur que nous voulons, c'est le Seigneur que nous servirons. Esengeli tozala libota oyo eloba na Josue ke ezali nkolo na biso nde tolingi kosalela. Prononcez que vous choisissez le Seigneur. Bopona oyo ya bino bolingi ndenge Josue alobi na bango balobi na ete biso tokosalela bobele nkolo wana nde biso mpe posa na biso tosalela nkolo. Seul celui qui l'a élu, qui l'a choisi, peut le choisir et Bobele le servir. oyo ye moko aponi ye nde moto akoki kopona ye mpo te asalele mosala. Comme indigne, misérable et faible, il nous a choisis, nous le Aponi biso babola bato na mawa ye nde moto aponi biso ete tosalele mosala. Esengeli tobimona mpe bongo quoi qu'il arrive, il nous donnera la force ata nini ekoki koyela biso akopesi biso bokasi. Amen. juste devant lui. Mpo te tokoka kotelema liboso na ye. Paraître les dieux étrangers. Kasi tokende na banzambe ya bapaya te bobele Ton Dieu est ya nzambe. Alobi donc yoka Israel, tu serviras de tout ton cœur, ton yoka Israel, yo okosalela bobele nzambe na yo moko ye nde okosalela na motema na yo mobimba. Josué encore, faites donc disparaître, Josué 24, Josué mpe alobi les dieux bolongola banzambe ya bapaya kati na bino. vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Verset 24. Alors le peuple déclara alors à Josué, Bote ekoloba na Yosue elobaki na Josue nous obéirons ezali nzambe na biso tokosalela ye
tokotosa mibeko na ye, tokotosa mitindo na ye. La déclaration de ce matin est sur la mienne. Litatoli wana na tongo ya lelo nde ya ngai pe. Ngai pe tokosalela nkolo, tokotosa makambo na ye nyonso. Na Psaume 75, un seul verset m'a particulièrement frappé. Verset moko etuti ngai. Vient notre secours, car ce n'est ni du lever du soleil, ni de son coucher, ni du désert que vient l'exaucement. Kasi lisungi na biso ekuta wapi? Na lola te, na mwesi te. Non pas du lever du soleil. Ezali botombo ya moi te, me kasi na Nzambe o asali lola pe na mabele. Epai nende lisungi na biso ezokuuta. Du Dieu qui a tout créé. Nzambe o asali manso. Et tandis que nous regardons vers le haut, non pas pour voir le soleil, la lune. Lokola tozotala pe likolo, ezali pe te tomona moi pe na mwesi te, kasi tozotala koleka o wana. Kupo tomona Nzambe na nguya. Sur le trône. Ye na kiti ne na ngolu. Chose. Asali manso. Et dont il est écrit. Ekomami boye mpona ye. Toi qui exauces les prières. Yo oyokaka malombo ya bato banso. À toi, psaume 65, 3. Il est également question des promesses dans le psaume. Ezali bilaka kaka pe na psaume pe. Sa bonté. Bolamu na ye. Refusée à jamais. Ekosila te. Abolie pour l'avenir. Ekosila te ata mikolo ezokoya. Miséricordieux. Azaka mutu na mawa. Bosawa. Sa miséricorde. Bosawa na ye. Alors je me suis dit. Ezali kuumela. Douloureusement de voir. Wana pesa nga pasi mingi. Que l'action du Très-Haut. Pona kumona musala oya likolo. Nous ne voulons même pas nous étendre sur ce sujet. Tolingi koloba na likambo ite. L'action du Très-Haut n'a pas changé du tout. Musala ya oya likolo ebongwani te. Si vous marchez dans mes voies, soki faites ce que je vous bozo tambola na banzela na ngai mes instructions, pe bosali oyo ngai nazosala promesses de bénédiction s'accompliront mapamboli au milieu de vous. ya bilaka na ngai ekokokisama kati na bino. Amen. Alors toutes les autres choses viendront sur vous. Wana makambo maso ekoya likolo na bino. Nous n'avons pas besoin de nous étonner. Toza posa kokamwa te, La responsabilité à Dieu. te kopesa mokumbe pa Nzambe te. Si quelque chose a changé, Soki eloko ebongwani que Dieu puisse changer. eza te ke Nzambe nde abongwana. Parole non plus. Non, eza nde biso efo tobongwana. Faire. C'est seulement parce qu'il ne peut plus faire ce qu'il aimerait tant faire, c'est-à-dire accomplir dans nos vies toutes les promesses de bénédiction. Je crois que c'est là que nous en arrivons à penser. Awa nde tozokoma na kokanisa ke bilaka nyonso tu Nzambe apesi na eklesia esengeli akokisa yango. Nous nous demandons Tozomituna pourquoi ne peux-tu plus accomplir toutes ces promesses mpona de nini bénédiction akoki kokokisa fait bilaka ya mapamboli na nyonso tu te. Tozomituna mituna bongo à l'époque de la visitation divine ndenge osalaki tango otalaki bango et puis nous na lolenge ya bokeseni na tango wana na ebandeli. venez d'abord à moi, vous mon peuple. Olobaki boya na liboso epa na ngai Vous en conformité To- avec mes paroles totambola elongo na maloba na et ye obéissez à ce que totosa ye je vous ai dit. na oyo alobeli biso. Alors Boye je me manifesterai à nouveau nakomitalisa lisusu et j'accomplirai. bongo na kokokisa bilaka na ngai nyonso oyo napesa bino. Dieu est véritable. Nzambe azali solo. En lui, nous ne devons et ne pouvons jamais chercher la faute car nous ne la trouverons. Pamba te kati na Nzambe tokokoluka libunga mpe tokokuta yango te. Moi en toi, en nous. Libunga ezala mpe kati na biso, kati na ngai, kati na bino mpe kati na ngai. Que Dieu nous a destinés, Nzambe élus, aponi biso, appelés, abiangi biso cela. mpona mosala na ye. Traverser
traverser, c'est vrai, toutes les épreuves. tokoki kokatisa komekama nyonso wana kasi tozali na kopambolama na Nzambe oyo alakanaki mpo na biso ekosalama bozongisa makambo maso to ekosalama amen. Mitema na biso ezala na esengo tozala reconnaissant na Nzambe na biso na maso ye azosala mpo na biso. Nani yango ayoka soif te akoma ngonga ya mabe te? Nani yango? Tango tozoloba lelo oyo na babilenge ya tango oyo de privation, des temps où l'on ne savait pas bazokusosola te eta mususu tozaki na mesa eloko ya kolia ezalaki te eloko ya kolia ezali na mesa te tango tozolo makambo na génération oyo ekusosola biso te biso toza kokatisa période moko ya mabe tokoki kokumisa soki makambo ebongwani bongo tozo koba kati na bokeseni. Il y en a d'autres qui se trompent eux-mêmes. Bamuso bazo mikosa bango moko. Ou qui font semblant de puiser dans leurs ressources. Bazo sal semblant. Présentons-nous devant la face de kasi tozo mitali se banso liboso na elongi na Nzambe. Nde tozo mona ke toza batu mabe. Quelque chose ne va pas. Eloko moko ezo tambola te. Tozo misepelisa na libanda kasi na présence na Nzambe nde tokomona te solo toza batu mabe. Sunga biso nkolo wana nde tokobondela bongo ete mapamboli ya bilaka mapamboli na ekokisa makati na biso kosangisa nyonso oyo ya banzambe ya bapaya oyo ekoki kosepelisa Nzambe na biso te nyonso wana etiama pembeni ngolo na Nzambe na ye na mawa na ye apusa na pembeni na biso ndenge libota na Nzambe etatolaki biso tolingi kosalela nkolo Nzambe na biso tokosala wana mitema na biso mobimba yo atondi mawa atondi bosawa que cela soit notre désir sincère. Akosunga biso wana ezala posa na biso na mitema. Comme pour dire, voir le désir le plus profond de notre donc amona posa penza ya mitema na biso bongo aposa na pembeni na biso na lolenge te mapamboleli na bilaka ekokisama na biso elongo esala katikati na biso na bomoi na biso na kati na eklezia ya Nzambe na bomoi. Devenons reconnaissants. Tozala reconnaissant na maloba o ya Nzambe et véritable de notre Seigneur. Ya nkolo na biso Que ses voix avec son peuple sont justes. Banzela Souvenons-nous na libota na ye ezali sembo to banza bongo ata na nzela ya kosambisa kolo tozo zela yo. Esaïe 26:8 Nzambe ata akoti na kosambisa na biso biso tozo mizelesa kaka na ye livré à lui. Tomikabi na ye. Pendant de lui, nous ne pouvons pas aller sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Tozai ba o ya ye. Toko kosala eloko moko te soki ya zate. De manière incertaine, le Dieu Tout-Puissant qui nous a conduits jusqu'ici, Nzambe na nguya qui nous a accordé sa grâce, oyo akambi biso ti sasa ipi oyo apesi biso ngolu na ye akokamba biso amen. Loué soit son nom. Akumisama ezala kombo na ye amen. Dieu fidèle, nous te remercions encore ensemble pour Nzambe na sembo tozongiselo matondo puissante. pona lilobo na mutuya. On ne reviendra pas
vide. liloba na yo koya pamba te Sans effet, elle accomplira, Seigneur. ekokokisa Pourquoi tu l'as envoyé? ntina yo otindeli yango Accorde-nous la pesa biso yango ngolu présenter devant toi. omitalisi liboso na yo na lolenge ya sembo L'adoration. na masanzoli Tu connais nos cœurs oyebi mitema na biso intérieurs. Tu sais. oyebi oyo nini tozokalisa na mitema na biso Nous, tobeli mpo te tosalelo mosala mais notre désir est, Seigneur, kasi nous na biso ezali te opesa biso lolenge ya kolinga yo na mitema na biso bobele liloba na yo nde ezobomba biso kolo kolo na biso pesa biso ngolu tozala bayoki ya pamba te kasi totia liloba na yo na misala amen pesa biso ngolu kolo zala pembeni na biso liboso na elongi na yo pesa biso banso na pose tolinga yo mpenza na mitema na biso mobimba sala yango nkolo masanzoli lukumu ezala na kombono ya mutuya eloko moko ya biso eza te kolo kaka yo nde okosunga biso na ngonga na yo olingi tozala bobele baoyo ya yo kembo masanzoli na kombo na yo amen.